producteur oyo makambo bosalisi ye soka lapi te soka azongi lisusu seke ya mobali nazoka kaka o kabasela koi na mai elakisi nini yango topangana tout de suite après le générique. Arrêtez la musique. Arrêtez. Katazoba. Ekpeyo, toye lisusu, Kinshasa, Brazzaville, Mbote. Bonjour, bonsoir, nous vous saluons. Topesibino Bambote Belé, de partout où vous nous suivez. France, Brazzaville, Kinshasa. Topesibino Mbote, place Baboni, Nabiso, Bazalaka Mingi. Et en tout cas, Mbote, y a trop. Biso, on a toye lisusu. Boaloude TV, la meilleure chaîne YouTube du moment. Katazoba, la chronique Intello, est animée par Eagle Woman, la mère des Aiglons Kato Bengaye. Mwana mwasi oyo azanga na chronique na bango. Mwana mwasi oyo bazanga na ba analyse na bango. Yeyo, mutu evanda, bongo evanda, mbanga pe na pointe, échange te. N'esprit ya bien, on est ensemble, y a pas de souci. Arrêtez! Kite tu efutaka te molimo ya forcing jamais efuta mutu ndenge bakino balobaka kite ti efuta jamais makambo ko forcer oyo makambo ya kosala na makasi oyo ka poto la kisaye ka po bamona ka po sentir yango esukaka boye. Mesdames et messieurs, tobengana topusana toye ebele Boaloude TV Katazoba la chronique Intello Eagle Women a bandi déjà benga papa mama yaya noko tata mwasi mama leki topusana parce que lelo tozo solo la sikoyo bale sheki oyo bauti kosala makambo ya bale sheki oyo touti komona lobi awa ezolekela biso mer moko pe ezokamwisa nango biso te parce que on dirait bandai nango déjà komona na quoi. Balobi kabasela koi na mai nazo kaka kabasela koi na mai nazo comprendre te elakisi nini kabasela koi na mai bo expliquer biso nanu nakosa yo te non eza pasi pe mawa eza pasi pe mawa. Oh festival mboka lokola Congo ekoki kozanga festival te navandaki na raisonner namoni kaka pays na biso ekoki kozanga festival te en oubliant que ba festival rumba parade ezalaka déjà festival 100% rumba ezalaka festival wabengaka fire festival international de la rumba et de l'élégance ezalaka déjà. Donc eza nango mabete ko bakisa un festival likolo ya ba festival oyo existaka déjà. Mais il faut bien le faire, les gars. Il faut bien le faire. Et ça, dans ma kamususu, nzamba zoye biso pena ke tika. Mais yozo forcé kaka. Nzamba zo lakso pena ke ce n'est pas le moment zela nanu. Yozo forcé kaka. Yangwane sukara boy. Festival y a désordre. Makelele. Bizarre. N'habite bino moko anguma o bosali wana makelele bosali autour ya festigola na palais du peuple. N'habite bino moso bomoni ondeni. Ebimi propre te. On dirait concert ya Werason. Moko boy on dirait test ya ba jeune talent. Moko on dirait ba concours au prémisse bandaka ko organiser dans chaque commune wana. Esika ba JDL ba bima ba concours wana zaka sunini. Komba concours ngo zaka sunini boy. Prémisse mutabandaka ko organiser ngo ya ba chanteur. Moko ebima neti bongo Nathalie podium, Nathalie batu loyenge nabime même ba étranger wana. Ba ko se rendre compte qu'ils sont devant un public qui ne les mérite pas. Naebite botali ba vidéo ya festival wana, botali ba vidéo ya palais du peuple na ba chaîne no botali wana. Est-ce que bomoni pena mutu lokola no mentse boko telema na podium wana? Ko prester devant public ko bomona ki wana. Wana ba shegeti, bolimbisanga ba shege ba peka bato. Mais les gars, boniko
Bomoni pena Joe ya France wana oya tout au fond des océans. Bomoni pena côté le devant un tel public. Pour yemba nzembu ne wana. Bomoni pena Kumba Gawlo devant ce public là. Ariel Chené et j'en passe. Ah! C'est-à-dire que le public où ya ki wana lobby n'a parlé du peuple ko. Wana ga public ya wera. Public ya wera na prince d'Angola. Public où ya ki wana. En tout cas, moi je n'ai pas vu public wana ba invité wana côté le maliboso na bango. Na mona ina ngote. Bon. On a compris que bino souci na bino ezaki kaka première édition salama parce que même yé moko artiste na monoko na ye aloba que première édition il faut kaka et salama. Ça dit que faire alandi ki tetite so fali asala po musique ezonga na poto. Et awa nde siko esimbi ndete. Forcing wana faire asali na festival asali ka ndenge fali a força ki po musique ezonga na poto. Fali a kenda tour libosa beta Bercy batie bakala forcé batumba biloko meti a beta azongeli bango na yu arena atie sécurité a beti. Siko tango faire mona ika ba komo compliqué ye ba nini abia nga pe fona forcé ka nde fali a forçaka il faut beta kaka. Wana biloko batembe fali. Okomo copie fali na tout même na état d'esprit. Mais ba résultat nde siko mabe makasi. Ba résultat penande mabe. Donc itembe na kiteti wana salaki po mona ndenge fali a força ki na poto pe abeti. Alors que terrain oyo ya awa na ya poto eza ndenge moko te. Na poto il fallait à forcer bongo parce que ba combattant déjà bazaki na droite ya opeksa bango musique na poto. Cause na bango ezalaki valable te quoi, ezalaki cause moko yo valable te. Mboka ezokufa ba kondiole ba bongsa te bino bokanga musique alors que ba musicien na biso toaka ba peuple. Tu vois? Donc il fallait à forcer pour ezongi pe. Mais circonstance o ezalaki awa ya batu bakufi na stade gouvernement eboyi ekangi o délocaliser. Ko délocaliser ezalaki nango idée. Mais ce n'était pas la meilleure des idées. Pourquoi? Parce que tant on délocalisé festival, ma date est changée, ma cambre belé est changée. Et puis délocalisation on bosali et réussir à péter. Donc bo perdre na binoka li sous mbongo au lieu de rentabiliser. Alors que ceux qui bondima qui perdent bosala ki liboso bo avorter festival première édition. Bon reculer pour mieux sauter, bon zi ba force nyonso, bon kosalango prochainement. En tout cas, elinga ki pezala, peut-être elinga ki ezala bien. Donc, festival opena, to benga kermesse po ezala ki wana, ça n'a rien de festival. Donc kermesse o ekutani na libabe moko fali azana na Kinshasa te. Et puis fali azana date moko te na kin, malheur a liboso yango wana. Po bango ba vivre na moto afali abeta biso peto beta totala loko afali azate eloko liboso elembisa yi masolo ya ngwana. Deuxième chose, mal organisation ya makam na bino. So bo moneki osimba te bo annuler bo sala ngo ane mususu forcing wana ya ngwana ndi ekoisi bino na mai. Donc producteur o ninga perdre mbongo boy na ebiter. Na ebite soka ozonga sou pour la deuxième édition, il faut vraiment mobile pour zonga sous. Parce que ba perte na makambo business. Total nano. Festival oko est commis ata na hauteur ya femuate. Donc soni moko oyo nga na yokeli festival oyo. Jouna okende Côte d'Ivoire so ba tuninga ke comment le festival de faire rigoler là-bas na nayebi yango te. Oh, vous avez un festival là-bas au Congo, na yebi yangote. Maman, soni oyo nga na yoki na kermesse oyo ya fera saleli biso na kombo ya festival banzoka kermesse. Et comme ata na kati ya femuate en termes de partenaires, en termes d'organisation, en termes de public,
en termes d'engouement, en termes de communication, en termes de l'élégance. Je ne sais pas faire égale à communiquer pénal sérieusement wapi. Pour na makamba festigola. Il n'y a pas eu une bonne communication autour. La monnaie communication makasite. Basali spot. Eleki na ba TV. Bati ba panneau. Bati ba mitukezo tambola na ville. Oui. Mais. Na éviter le communication. Et si mbami na nini. Parce que bilo kwa nani so basali mais. On dirait répondre karatin. Ba trouble autour des billets. Oh, moussou balobi $5. Moussou balobi $10. On comprend rien. Oh, ba billet moussou il y a 3 jours. Billet moussou il y a... On ne comprend rien. On ne comprend rien. Sokoza artiste oyo moi kombo ekenda. Tango zo sala eloko. Il ne faut pas y aller à peu près. Il faut vraiment le faire bien. Il ne faut pas y aller à peu près. Pourquoi makambo ya fere ezalaka bien te? Qu'est-ce qui fait ça? Nauti kolanda live moko esalami na TikTok oyo bato acti du net basalaka. Mutu moko bengi wana na live alobi ke pour faire rigola ce n'était pas le moment. Il fallait azela. Mwana mbali wana apesi kaka point de vue na ye. Ndenge basatake na ye basasi ye na live wana me. Somo. Fallait azela nini? Azela salangoti na 2000 combien mais bozo wele la peine nini na nani? Fallait pour pas na 20 ans de carrière bientôt. Il n'a pas de festival. Est-ce que Epekisi a comme légende africaine? Epekisi a comme Hassel le number 1. Ce n'est pas un festival qui va te rendre grand. Naibisa ki bino ngone bandeli. Faire azo wele la festival comme si yangonde moute ko komise munene et ko komise na palmarès moko ya mbinga neti ya fali. Non. Papa. Non. Festival tende ko komiso munene. Makambo e komisa ka artiste munene zaba makambo fali ya sala sala oyo banda obeta bakara wana. Vous comprenez? 20 ans de carrière fali pour pas au kende azana festival te. Et puis qui si eko koma fali wa komi lelo te na Afrique. Yo kanisa ki so sali festival mbala moko il remplace yo number 1 na Afrique parce qu'il a un festival. Non? Batu ba yebisa ki yo bongo ba kosio. Pona ngai il fallait que tu s'occuper na ba date na ona poto. Beta basal na oya poto beti basala minene na poto soki pe kokoka. O beti basal na ona poto o sali ba makamu na yo ba featuring na yo soki ba nini ozo ba disque na yo. Il fallait nano s'occuper nango. Ozo ya weli sa festival mbango tandengo sieti. Festival on dirait concert ya Werason. Na Prince d'Angola. Et puis biloko a Bercy moi na bo yembi yango na tembe. Non, musique congolaise ils ont souffrir. Hein? Nathalie Pena Festival ou Nathalie Prestation Nabi, musique congolaise ils en a panne. On a un sérieux problème. Musique Nabiso ils ont koufa. Ils ont traversé période ya coma. Musique congolaise. Et là on a le babo tchango tembete. La musique congolaise est en phase de coma. Ouera qui monte na podium. Azo kaka na bloko esimbaka kala. Augustine yo na poto fefe mandala kolela yo. Lele yo na kininga na butu. Animateur amati azo kaka na benda bana bayobile elastike. Miko zongelanga miko yo. Lele ba chauffe. Tempo fandisela. Ah nzambe nanga. Biloko Bercy akendaka kosala nango test na maison mère. Oh Bercy a cartonné là abinisa mukili. Eloko boboaki eloko sauver binoka yango wana. Tala Bercy faut réclamer droit d'auteur na yo hein. Ndengo sauver festival la Bercy mwana na kosote au sauver festival wana. Donc ce qui veut dire que depuis ba époque ya ba Augustine Ngali ba Kibuisa Pimpa ba nini
ti lelo boye wera aza sous na tube te ana tube te ozi pense d'Angola donc banda ti lelo oyo asu na tube te batu fera bengisi na événement bangwana babetela batu banzembo akala. Le seul artiste congolais oyo lelo oyo aza capable ya kobeta concert ayembi banzembo na ye ya kilelo ezaka Fally. Donc Fally soka beti banzembo akala c'est que public moto esengi ezaka Fally eza ba Inosbi ba Gali Garvey bano bazo René lelo bon après po bango pesa temps na bango za bibandele ba carrière na bango mais ba musicien nyonso ba banda musique kala parce que Gali soka ke concert lelo abetaka ba album ne ezo bima lelo po yango wana ndeka azalango omoni. Donc Fally lelo na génération ya bato ba banda musique kala le seul artiste o soka ye festival aye concert abeta banzembo na ya kilelo bato bazo yemba ba osepela. Dans le cas contraire ba musicien tout ba komaka bata nostalgie wera soka ye na podium aozongela biso ka na ba Augustine Ngali aozongela biso na ba Opération Dragon Ferré soka ye concert aozongela biso ka na ba Vita Imana Jean-Pierre Mangano comme bipale boye aozongela biso ka na ba bloka kala époque e bandaka kosimba ya on a lu musique na biso eza na phase ya coma. En tout cas na ebité qu'est-ce qu'il faut faire pour na kobima wana. Donc biloko Bercy wana bobeti na festigo là ça prouve que oh nyonso wera sali depuis départ ya Bercy na wata eyokani nango te oyo ko ningisa batu potalaka ndenge leli ona ningisaki batu bakomo sauter ba cri ya bongo à part ya Bercy baza nango te. Soki pe bila zalaki alinga zongisa biso kaka alinga zongisa biso pe kaka neloko akala alinga zongisa biso kaka na tindikalo kito bilo moya ndenge wana tiki alinga zongisa biso kaka omoni tango redi ya misi azoloba makambo ba tube na edasi rappeler lisusu na likambo ya redi ya misi o azobeta masolo ba tube omoni biloko babenga a tube yango oyo veredi ya likambo 20 ans 100 ans te potalaka ndenge bakri ya Bercy elamusi festival oyo c'est ça des tubes eloko so beti mututu aza na temps tango babeti ka cri ya Bercy public eningani ba goloa mais baningani na cri ya Bercy mwana oyo ebetamaka na maison mère ba tube yango wana eloko ebeta mututu ayebi yango ozala fanatique ya nani oyebi yango c'est ça des tubes et a te générique ya faire soki beti ba goloka mbayeba yango ba goloka mutu bayeba yango mais bozu micro kuna micro wera bana ye moko azengi micro po mona eka eloko ekosa vacuum ezaka micro zongiselanga miko na bwaka kitoko yo ogolia leli ba chauffer tala bravo Bercy mwana tango ba toyebisaka bino botikaka ba œuvres important bo mo ndenge Bercy a sauvé festival bosakanaka ba presse d'Angola basila tongo yozo beta festival na bakri ya muninga olia mbongo yo moko Bercy na poto kuna otindele combien $50 $100 obeta festival na yo ye ozwa caché na yo na bakri ya mwana bato esopi bino donc pendant tout ce temps bo créer lo ya niveau wana te tango Bercy atiaka munoko alobaka leki bino bondimaka te Bercy jamais ko beta chez Jonga na poto abwaka biloko na bino naozela kutu Bercy mwana bima loba yepe akambanga naozela ka Bercy aloba na Bercy pena fo bimo loba jamais Bercy mwana ko moni na poto kuna beti chez Jonga abwaki biloko na bino bo mona ngote Bercy abwaka aka biloko na ye et puis azaka na ba tube awobwaka la bino fete ba Nancy carré awobwaka la bino mama carré awoya na bino na micro carré nzambe na nga musique congolaise ekufi
musique ekufi Festigola pena boye na 2024 bozo beta ba Augustine Ngali na ba cria Bercy bomoni ndenge mutu na bino artiste abovan akoma na mikolezo ya yepe akoma ga loko awera boye banzembo ekoma ga ya kala soka ke beta ka fazonga na nzembo kala banzembo ya kilelo bando simba suti wera bimisi ba album abimisi pe bana ba Jamaïque banani mais préféré bazonga na biloko kala po yango nde référence donc tout basali après départ ba Bercy esali nango eloko te ta niveau et ça passe alors tozonga na live ya batu ya actu du net nalandi yango mwana mbali moko alobi fera yeba kosala makambo te mwana mwasi obenga soki Nathalie Chichi wana zaka munoko makasi yakanisaka mayele nzoka za ka munoko makasi munoko makasi trop alobaka mela asoi te munoko makasi n'est pas égal ya kozala mayele to ya koyeba koloba ezaka munoko makasi tout simplement tango bazobisa bino ke fere ayeba koma kosala makambo te fere ayeba koma kosala makambo te nani siko ayeba kosala makambo kaka ba Fabregas ba Fali nde bango nde bayebi kosala makambo mais oui fere ayeba kosala makambo te ozo organiser loko munene lokola festival il faut implication ya l'état congolais ezala ata na mingi te na muki quand monsieur Ados Ndombasi organiser le festival Toseka na biso festival Toseka o boyebi na Kinshasa même si c'est difficile à l'époque le Raïs azaki na pouvoir obi que Raïs a pesa ba bus ya présidence et même ba artiste totambolo na ba bus ya présidence biso domoni ke ba pesa ki o ba kokaki siko pona faire tu penses que ba ko sala ngote il faut koyeba comment engager les démarches ezala batu mususu o boyoka na rate bokangama binemika likola buzoba boliko finga batu nyonso bino mobe ba fanatique bolukela affaire ya makambo tango bofinga bakonzi boyeba rate siko so makambo yebo ko molela ezala batu mususu o ba ko faciliter ba démarche pozo appui ya gouvernement baya na festival mais soki batali liste ya bato bloka na bato kangela bakanda pona buzoba eko faciliter yo ndenge nini déjà est-ce que boyebi que fonds de promotion culturelle na mboka oyo ezalaka esika mama na biso Barbara Kanamaza fonds ya promotion culturelle ezali esengaka juste kotisa projet soki projet eza validé ba libérer yo est-ce que il le sait d'abord? Est-ce que lui le sait? Il pouvait aussi emprunter ce démarche-là. Une partie à gouvernement, na une partie à producteur. Mais au moins, on a yebi na été. Au moins, on a yebi na été. Garçon, on a lobaki na live ke fait ya kembango. Il fallait azelanano. Bana basi on a yaba mitu ete tukawana. Oh, aza kembango ndenge nini. Oh, akembango ndenge nini. Maman. Au moins, il y a un projet, un projet. Mais avant comme la réalisation, il y a toute une démarche, il y a ça. Il fallait à se renseigner. À tout nabatu, à sola nabatu. Ayeba comment ko kende nango. Bako yebisi balbita la loko eza projet moko munene tout en nous font ya promotion culturelle. Ata ba libérer mingité, zwa ndambu kuna, ou baksi ndambu ya poche na yo, ndambu ya producteur, ou salango kitoko. Et puis zelana ba vague oyo yeba stade leka tamusu ba ngai ba yebisa ebongo kitetu soki sangani na buzoba ebimsaka eloko malamu te soko za tetu na vie sala effort za maele tetutes esimba na maele soko za zoba o santete en tout cas na yebisa na ote soki otuni faire to équipe ya ferry esika nini bakotisa projet ya Festigola au moins na pe bakotisa ngo nulle part il fallait à ça la projet ba élaborer projet bakotisi na fond ya promotion culturelle au moni a élaborer projet a kotisi na fond ya promotion culturelle
bazwa projet wana bayeba ndeni baosala ata ya mingi te mwa moke oyo balingai babimisa wana okomprendre ye pa linga bakisa likolo na ndimi te ke Ferre a élaboré projet ya festival akotisi yango quelque part na gouvernement congolais na ndimi te ata na bureau moko boye ata mpona kosimbisa bango touche ke nakotisa projet kuna nasimbisa bango ka touche nakotisa ka projet vanda kuna na armoire na bango na ndimi na nga te ke Ferre asali démarche wana ake nango mbangu moko lokwa yokaki fali alobi projet ya festival na émission ya Gary ake nango mbangu moko ya osakana te ake nango mbangu moko ya osakana te ozo welela nini ozo kima yona nani omoni ba conséquences ya kolala pongi olali pongi batan ebele mwana mai azokende olali pongi batan ebele balamusi yo pa ba fanatique na yo balamusi yo na retard on se rend compte que il faut se rattraper ba temps perdu alors comment ça la makambo nyonso na ba agitation nyonso ya faire ekoma na agitation na précipitation nani atindaki yo lekisa ba temps ebele na ndimi na nga te ke festigola oyo ils ont élaboré un projet bakotisi quelque part na ndimi te sinon engaki ezala une belle réussite so bakomaki projet nango bakotisi quelque part tango balingai barépondre bango balingai basala yango na banorme basala yango bien asalfo wana bozoloba tango nalobi ke festigola ekomi même pa na katikati ya femia zoba moko akomi na commentaire oyo asalfo aza na bapartenaire ana soutien ya l'état et Ferre aza na ba soutien te ka bakal mais est-ce qu'akotisaki projet c'est ça aussi le problème pona ko se victimiser boza ba premier pona ko lela boza ba liboso est-ce que kotisaki projet eloko nyonso bakotisaka projet ye azaka so na Bralima tomoni même implication ya Bralima te est-ce que akotisaki projet botuna ye asal foso kaza na soutien ya gouvernement na ba partenaire peut-être élaboraki projet akotisi bamoni ki eza bien et ko rapporter baye est-ce que Ferre na bino akotisaki projet ya festigola na ba bureau ya bato botuna yeso kasa élaboraki projet akotisi na ndimi te kakotisaki projet siko soki bato bazokipi yango tolingo sala makambo na ndenge ya yo moko na coin na yo neti na coin na yo neti soki nde nini pour prouver bato voilà les conséquences festival ya désordre boy bosala makele na se mbula egolwa nini vous pensez que yango nde makambo désordre wana bosali wana koganga pamba kokima pamba bokende na bova bozonga bokende kozwa artiste na ndako na ye na francophonie c'était bien deuxième fois pezaki bien mais na minute les gars ekomi agaçant même na ye moko artiste boya comme baye ça fait de trop et comme au désordre et comme au désordre ba warrior ba désordre boyete. Vous pensez que yango nande ki fanatisme c'est trop sale balo yenge wana bo sala wana tala un bon fanatique apesaka artiste ne disque d'or un bon fanatique astrumaka artiste na ye un bon fanatique avotaka artiste na ye na ba nomination ya ba trophée pour gagner c'est ça les bons fanatiques les meilleurs fans du monde bato ba pesaka artiste disque bato ba komisa leader na bango na numéro 1 en Afrique c'est ça les vrais fanatiques ba désordre na bozo sala boke na bovan ba kezo Ferre ba yebo e bazo kima na sembula et ça juste sale c'est très sale les gars bien sûr bokanza yango nde makambo c'est trop sale regardez vous-même les images tant que bozo tala ba image wana bino moko ba gaulois vous êtes fiers de ce qui s'est passé là. Quand vous regardez les images là, sincèrement parlons du fond de votre cœur, boza pena fier na biloko bomoni na image wana. C'est sale, c'est nul les gars. Musique na biso est comme na panne moko ya osakanata. Même sur le plan concert, ndenge wera beta ki wana, ba micro ezo sala mobulu, na ebité sonorisation bien té. On a du mal hein. Oh bien. On avait des beaux concerts na époque yakala.
lelo ba musicien na biso en terme ya ba concert bokomi ko faillir mingi. Fabregas na casino foin Festigola foin. Ke ba to risquer en terme ya ba concert to tika ka na ba concert a fali o bo critikaka. Héritier Watana benebi que a osala moins exception. Ba musicien congolais tozo produire lisusu ba concert ya qualité té, il faut qu'on se le dise. Voilà un festival réduit à kermesse, salité, désordonnée, bizarrerie. Donc, ils ont mawa trop quoi. Payer yo ki samika soni ya ofeli ka aboui. C'est désolant. Hein? Bon comparant au coup on a fait mieux parce que boza pe na linzaka musika. C'est triste. Tosuki na biso awa, tokutani prochainement pour un nouveau numéro. Arrêtez!